est-ce que sokoli maboko na yo pour bazopesa elango bainformation na baradio na batv partout faut qu'on milenge la vie à mon quoi te nalobi kaka mama nalobi nalobi nini kasi na bino osoka mabobo oyebi bokonote ya coronavirus ezoboma nakufa omoni tovandi awa nga naza ya na yo naza ya na yo nakoza mpe na possibilité etabi ke eloko okosunga nga nayebi ko nayebi ti baninga bavandi na prince awa ozwi kolia ti na motu omoni pa ye na ndako be mwa chasse esalaka bien mais venons comprendre yo te so olingo olobani est ce que yo omoni bato baotibima nano bien sûr bato bazobima te donc tokolobaki no po tolia ya tika koloba biloba bana yo sasomoni mama kolamba kobo bilobaloba ko nalobi $3 likamako ya koganga yango wana boponi yo opengaka concert ntango yo olamba pwani apesanga liboso concert nalobi na kams lokola oyo akopesa mbongo biloko te malamu tokufa na biso mpona alingi te soko concert ozopesa ye alingi te siko tosala nini yo mpe kokosenga ekokoka te mama yeni foba pesa bongo beto au beto kana kuja nkayo kenda kuvanda kaka pena kaka samu nini nkayo kuvanda kaka mal ka soba bon ce que l'ambité est-ce que ça problème c'est parce que mungu ezati mukana kurepete dia mono tongaka yinjo ya isamu mukufa kaka sikubuki wapi yakala mukasi yakufanda kastoso yakala nuboye papa usise nguba unolese nguba uzosisa sisa ona doku na doku na nguba nini basobi ya mono mekweza baka mbongo ya yinjo nayo mekweza baka mbongo na yinjo mukana utubula na mama na ngayo mekweza baka mbongo na yinjo bongo na mbote sate mbala moko ozolo mama kamukende nayo ko mbongo ndako ata kutumbote sate bobo yakale le 3 bobo yakale le 3 beno kana kulamba fungwa donc beno kana kudia munu mubika kudia beno kana kudia munu mkendo papa gentil pour le rola qui mutema mabe c'est pas dire que ceux qui aux abayers faut ça mutema mabe poni ko sama mna nkobo beno pesa mbongo beno en plus beno kidu pesa déjà mbongo ya kurana masha musha la batu ya SD bakuisa au na batu les des choses bakata tu banini ke banchenga pompe mukolonini bon meto bela oh papa gentil tant bosa makambo ko il faut yeba pourquoi na TV na ndako na yo c'est que Hollande ka ba information nyoso ile kana mboka poni ko sama loko sana nkobo papa yo moko yebi ke mokonza mboka minito mikolo mutu tout ba activité tout est bloqué et à l'église et à l'école et à la haut misala pona coronavirus o ekoti mondati o ezoboma mutu nyoto zo milengele ana ndako no bapesi accord te bato andosa ko mbongo to futu ya ndako to zwango wapi sakane na mulu fetu bongo teta bongo te papa gentil ezuzi kine bwanda baba kol bangu ye azaku bawo nzungu ane kosoma kakura barboli kosoma kura pisi kosome kura tala mono moko jabe na mambo yena fomo na leta yani tobaka venini ke locataire yani bika ufuta yinjo te ya boso ya lupangu ya kana mundu meto bila ngayo peti papa l'état okanga yo leta kanga mundu lewa lupangu ya leta lupangu ya leta kale meto bila ngayo lupangu ya leta na bidia bafuta ko mbongo ozoka mbongo wana makelele boy maman esili ngane responsable papa gentil est-ce que nafuta ko mbongo ndako te tango nafuta ko mbongo ndako ezaka ya kuswana musha ba coronavirus ve musha ba pe mambo ya chef de l'état chef de l'état yani mepa kisaba église yani mepa kisaba baba ya ke lupangu wa mundu meno ni somba ya lupangu ya meno ni somba ya merci ya bisanga iso na usala te zo mbongo futura basi mundu te wana wa bloko na bosa ya kati tisa malamu yoka mwana nanga loko pe bapekisi makambo demo bapebi soto futa courant te futa mai te ntuka bia pepe malamu nanga batuba na demo bafuta mai papa ici toyebi trambe ke lupango za ya biso mais bato bana kati baza ya bino lupango ndaku mabele eza ya biso mais bato quand même faut respecter bango si papa mokonza mboka alobaki déjà pesaki message a lancé message partout
courant na mai eza ofele mais bata régie des eaux bayebi bata signal bayebi En tout cas, des mois to foutre la coûter max na avril to foutre la courant to foutre la mai te papa yo kanga na papa pardon yo yani nge matibele keba attention muka kukange na ncho na moto le kura na masha yake ya leta mais njoya minu ndisumba ya njoya munu makakudiaka na injo yaye mukakunwaka na injo yaye mambo atama ulange kudete kwenda na tiroir kwenda sumbula muchinkata mukuna tete na chinkata bosi beno shaba tete de passion mukamonta deke maintenant papa pas jusque là comme tu na fumbwa tina nguba baboso ba papa tous à la compréhensif basa ba locataire ko traiter bango neti ba prisonnier te quand normal tu comprendre bango tout ça li presque un mois ba bimati papa Kams a foutu mbongo na ye comme il faut chaque fin du mois après ça mbongo tous à la compréhensif ce qui moi on va limiter faut te comprendre bango c'est parce que ça les athées baso qui ma coronavirus c'est tout à fait normal tu faire na parler tu en quarantaine tu comprendre bango tu peux ça bango c'est à moi une semaine 2 semaines c'est ma camboison est normal on faut tambongo na bango na ba récupérer ta mwana on to récupérer mon papa ça problème on a parlé bakata na mfimba na kwenda lunda beno kama menda ba upangi na beno beno kuma batata na mfimba kwanza na bapwele tolo mwa keba ni nolo papa monisa mundu mushape mwana no pe fene ya yani kama mwana na wasko kongo manki keba na yo papa malade ça c'est quoi ça il faut te yaka comme dans mukolo comprendre ma campagne et l'autre publicité sur les cas partout monde entier mon baba bela poko na coronavirus mutuna ta virus ngwako de mama ngai virus ngwako bape musika babo ngo bapembeli lo ba musika mbesi di nyama bacho baka kwanga tololo mbesi na porte plainte na wapi yakalisu na wapi le petit au ça vantanda kwa tata to ya yo po fuka bino to pesi bino chance moi oyo ndenge mokona boka lobaki mais eza pona nda coûter gratuité eza pona courant na mai eza pona nda coûter donc mois prochain to koma de 5 te faut so ba luka ba activité moko te za ba luka mbongo ngwa qu'est-ce attaque cirage nja sira ke bembe no kufa o fina mai bembe no mai fina na pas biso mo fina bembe no courant na mai eza gratuit mais ndako eza gratuité bakofuta yango Attends,